Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Mbote mingi bandeko batali ya émission Nabino ya Tindika Télévision. Merci d'abord pour la fidélité pe na ndenge bomisani ko senga biso ba merci nandira ba commentaire. Merci en tout cas la ndenge bolinga rappé ya bino molobeli Papi Kamwasi Georges. Bokozwa basolo ebele na kati ya émission lelo entre autres santé ya mboka, santé ya mokonzi ya mboka na ba actualité mususu bo bomesano. Toko banda na santé publique ndenge mokonzi ya mboka lobaki na programme na ya 100 jours était yazali déterminé pour ko assurer santé tope couverture universelle ya ba congolais nyonso. Et sur ce, mokonzi ya mboka ayebike na côté ya est ya république ba virus topé ba maladie ebele ko déranger ba na mboka entre autres choléra, Ebola na ba maladie mususu. Na yango atindi bobo mesano oyo azali bongo docteur Eteni Longondo akende mbango na lombango makasi pona bayimboka basila te, bayimboka bakufa te. Rapidement son excellence ministre d'État, ministre de la santé accueilli kuna pona ba riposte na ba suivi relativement na bokono ya Ebola. Bota la boni yé moko keteki sur terrain. Na moi équipe oya memaki à partir de Kinshasa pour passer la suivi, pourquoi pas riposte na makamotali Ebola. Na koloba mingi te na kosepela ke ba image eloba na place na ngai. Bolanda. Bokuse eza lisanga moko oyo eza na motu ya mingi pamba te maladi ya Ebola bomi biso mingi na mboka na biso yango wana na ba partenaire na biso moko bana mboka tozwaki ba stratégie pona to bundisa bokono wana etika biso na kimia ba stratégie yango pe ekomi kopesa ba résultat yango wana toye na baninga oyo bazosunga biso ba partenaire na biso moko to sangana to sala évaluation na makambo déjà to sali to yeba ndenge nini pona to pusana liboso soki to salaki mwa mikakatano na ebandeli
tokobongisango tokozwa ba leçon et puis toyeba ndenge nini tosilisa bokono oyo etika biso kimia libela mais oyo na ngai naloba te bokono yango déjà depuis totiaki secrétariat technique tomoni ndenge bokono ekomi kotika biso moke bokono eza susu te na bisika mwa ebele bokono ekomi kaka na esika moko na Ituri yango wana tozosala nyonso tu to recadrer ba intervention na biso pona ete bokono wana etika pe Ituri wana etika biso bana ya Congo kimia pona libela. Voilà, nakanisi bomoni bino moko ba image na message oyo son excellence Eteni Longondo apesi pona makambo etali Ebola. To suki na Ebola te. Na kati ya Est, to pe na Nord Kivu, makambo eza ebele. Tozali na maladi lokola choléra oyo pe ezali kodintameli kotika ba imboka te. Mokonzi ya mboka Faci Beton oyo ezali intéressé na santé ya ba Congolais nde atindaki lisusu son excellence Eteni Longondo pona makambo etali choléra. Objectif ezali Ebola, choléra, il faut disparaître na engomba Congo, tope mboka Congo. Kuna esika excellence azali peut déterminer toutefois na vision ya chef de l'État kosala eke ba maladie nyonso wana ba Ebola, ba choléra exister lisusu te. Na lisungi pe ya bapaya, na biso moko ba kolomboka main dans la main, tout ça là que maladie wana est disparaître parce que la maladie o eza ko nyokola bana mboka na mboka monene ko la Congo, tout ça besoin ba futur cadre, mais pour la futur cadre, faut nzoto za la kolongono, o za la kitoko makasi. Et na yango lancement officiel et salami na Nord Kivu contre Ebola. Na ina lo ba contre choléra. Boyoka message ya son excellence Eteni Longondo pona choléra oyo toko travailler ensemble pour être maladie wana et disparaître libela ozali objectif to pe souci ya Beton Faci ozali bongo mokonza mboka. Botal encore une fois image ya Eteni Longondo son excellence ministre de la santé publique na mabele ya Nord Kivu Tolanda. Batoto ya Goma jambo yenu. Munisamehe swali yangu haiko mzuri. Nitasema allocution yangu français. Votre allocution qui retrace la situation du choléra ainsi que les zones concernées par la vaccination contre le choléra. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui dirige son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilokamba, reste très préoccupé
à tous les problèmes qui touchent à la population du Nord Kivu. Déjà, dans son programme de 100 jours, le président de la République, chef de l'État, a accordé une attention particulière à la vaccination dans le cadre de la couverture universelle. Nous sommes confiants que les épidémies actuelles, avec les efforts de tous, nous parviendrons à les juguler et permettre ainsi à notre population de se focaliser au travail pour relancer notre économie et le développement de notre pays. C'est ici l'occasion de rappeler que la lutte contre le choléra s'inscrit dans le cadre multisectoriel. Chaque secteur de la vie doit se mobiliser pour que nous parvenions à cet objectif. La desserte en eau potable, les mesures d'hygiène, l'assainissement et la sensibilisation doivent rester le cheval de bataille de tout le gouvernement. Je lance officiellement la campagne de vaccination contre le choléra dans le centre de santé et 7 zones de santé à Nord Kivu. Ezali pona mbala ya liboso santé publique, to ministère de la santé publique et dans le ministère d'État. Et là, qu'est-ce nini? Et là, c'est que bon, on comment chef de l'État a considéré le ministère wana. Donc, ministère de la santé pour Congolais à vivre kitoko, Congolais à réfléchir kitoko, Congolais à sala musala kitoko, à inventer, à kanisa malamu, faut être en bonne santé. Donc, na kati ya priorité na programme prioritaire du chef de l'État, santé eza na kati, alimentation eza na kati, sécurité eza na kati, éducation eza na kati. O bozo mona gratuité, il y a éducation de base et kalamingité avec le temps, beaucoup on appelle ba système ya ba carte et un droit. Eza kozonga na Congo, ba fonctionnaire, ba kozo ba traitement au félé, ndenge ezalaka na tango wakala, o lelo ba tia na poubelle. Chef de l'État est déterminé que les Congolais nyonso à vivre kitoko ata ozangi mbongo mais ozwa tonga ya ofele otambola kitoko po okanisa mwa kitoko makambo tosolaki mususu pona makambo etali calendrier to pe bobisenga mokonzi mboka azako mwana te mokonzi mboka azali kitoko na ngonga oyo na sima ya caméra na ngai donc ou cameraman na biso Chako papa na 0 na sima na ye soko tangi 300 ou 400 mètres mokonzi mboka azawana na ngonga ona zo episa bino boye azawana parce que lelo za ko accréditer 7 ambassadeurs de accréditation ya ba ambassadeur Sambo oyo ba yesika na mboka na biso République démocratique du Congo oyo officiellement fo mokonzi mboka ayeba bango bayebana ayeba ki voilà ndomba nwenu yende akomi ambassadeur ya Angola. Ndomfuntu ye akomi ambassadeur ya Guinée. Donc ndiye to sala manangonga oyo tina no swana bino boye na sima na biso ozuka 400 mètres ndesika mokonza mboka zali na ngonga oyo na sala émission oyo ndiye batako accréditer ambassadeur certainement na information na RTNC pour mona ba image. Biso tozakuna te biso tozaka à 400 mètres et ça problème te tozaka servir kaka mboka. Donc nous sommes confirmer que le chef de l'État se comporte à merveille. Azali Mobimba, Azali la ville de Kinshasa, Azosala Musala ya Mboka. Donc, ceux qui ont Kosibino, Bogota na 20 heures, ceux qui ont Kosibino est légité. Boloba mende oyo, akomika mende ya kote wana. Pour aller mende ya béton, mende ya fachi. Donc, je vous confirme que le chef de l'État se porte très très bien. Azako Solana ambassadeur ya Sikao bakoti na Congo relativement toujours na makamotali ambassadeur na ko profiter pour na yebisa bino ke bauti ko zongisa ambassadeur na biso ya Japon. Pourquoi? Selon certaines sources que bateka ambassade na biso na Japon. Immeuble ya ambassade ya RDC na Japon et salami lokola tekasala donc tekama.
Après enquête, après information, Japon patindaki la police a commencé kuna makamweza sérieux na ebisibino et za masekité. Eza masekité. Bota la image, autre une mystique à fourmi. Boka mo boka moite depuis Japon, bota la ndenge mbila akwei na ambassade ya RDC na Japon. Regardez. Clani. Ah, la montée. Merci Oda Tindika Tindika. Bomoni ba image binomoko boni boni mbila koi na ambassade ya RDC makamuna na ebisibino tali relatif na vente. Il semblerait que ambassade Nabiso était kama. Pour vous confirmer que réellement bazongisi ambassadeur awa botala document oyo euti na Kinshasa o ba yiki abasingi ki ambassadeur abeta mwa tour na Congo batala soit de la suspendi tu ba robenda matoi botala. Vous prouver à moi le gouvernement congolais a senga ki na gouvernement japonais protéger ambassade pour ambassade les avandité bango ba yebi vente wana te yango ramazan azolinga apesa na komi apona ki malobi azolinga va ki malobi apesa déjà palo na japonais oyo basala ki ba masa za na mongo so mapalo te ba changani ka ba kombo donc oyo azana tale ka koto yo pona la police ya kufanda ti toza kwa bazo c'est ko ya komi conseiller comme ne veut Pierrot ndaya ko so confirmant so ramazan ki na ambassade a bloqué so ya boete yango toza na police ki ba changer. Merci bozalaki ebele akota la Tindika télévision ya lelo izalaki boni pona kolakisa comment le chef de l'État est déterminé pona ko silisa o izali babokono ya choléra babokono ya sida bokono ya tuberculose babokono ya malaria oye umeli na Congo na Ebola nde yango boza komona docteur Etienne Longondo ngazali ministre d'État ministre ya santé publique aza kovanda te kotambola tambola butu moi pourquoi pona ko luka solution ko sangana na ba mindele ko sangana na ba paya mususu kotala boni ba maladie wana il faut disparaître na Congo oyo eumeli ba maladie ya bompaka boni ko luka ba solution pona ko pesa bongo ba prévention ba traitement préventif boni ko sala ba riposte boni ko sala ba suivi ezali facilité. Docteur Etienne Longondo, son excellence, tilelo na nukuta sali cabinet na été. Azowe la cabinet, mais azowe la santé ya ba Congolais. Yango bozo yoka lelo na Kivu, lobi na Bukavu, lobi kuna na Goma, lobi kuna na Russie, lobi kuna na France, lobi kuna na Équateur, nde
bitambola tambola wana répondre luka solution même le chef de l'état ne bon na katambola na ba avion wana ils a pona esengote parce que avion ils a vraiment fatigant ils a na ba stress donc ceux qui me konzamboka mataka mingi na ba avion ils a na cadre de luka solution par rapport ya état o ya zuli mboka na ba problème ebele ceux qui yo vandi makamupe e vandi yango mo konzamboka do tambola do telema popé mokili Congo pe et telema. C'est la même chose na docteur Etienne Longondo toujours dans sima ya vision chef de l'état azako tambola ko luka solution esika so ebola ekwei esika so choléra ekwei esika so ba traitement ba maladie ekwei pona ko silisa po ba congolais bazala bongo kolongono na ndenge ya santé santé de la bina muzuri sana. Merci na papa Bent Ntambwe na Paris. Merci na Roger Mutombo, toujours na Paris. Et merci na maman Angèle Yende na États-Unis d'Amérique. Yende, mes remerciements au ya maman Angèle na États-Unis ne esukisi lisolo na biso ya lelo mais na koyebisa bino bozala sur bozala na confiance ya tindika bozala na confiance ya papika mwasi bozala pe na confiance ya Etienne Longondo le ministre de la santé parce que azali pe komi pesa nzoto na molimo po ete santé ya bakongolais nyonso ezala bongo kolongono po soki santé za kolongono te okosalaka eloko te et puis tokosenga na bandeko na biso ba policier bayebaki bakongolais bazali banyama te bazali bamakaku te oyo kobeta masasi lokola na zamba bayeba kopesa respect na bandeko ba congolais na teni na mandoki na munition ba civil nde basombaka yango po bino bolata. Ce qui est grave par rapport à l'événement malheureux où il est que médecin a koufi et qu'on a que soda wana ils ont risqué à bebisa ba soda nyonso mais ceux qui ont beli au kende wapi ceux qui ba minganga ba koti na haine jalousie contre les policiers kobela te bokosila tonga moko lobi nango ozati na yango toza kosenga harmonie toza kosenga unité entre bandeko na biso la police na ba civil po ete mboka etambola kitoko na bomoko pona intérêt général pona lelo kamwasi asilisi tokutani sima ya ba émission ezali koya. Merci beaucoup. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé.